relation nanu ya mama top na bandeko na ye mosusu ya bacomédien ezalaka ndenge nini? Mais il y a distance les amis. Il y a distance eza. Neti ndena za besoin na mutu. Séparation mais division te. Eza na actrice moko oyo. Nazo souhaiter nzamba sunga fona kiluka eto solola. Ezi mwata. Vérité nini o déjà mama top ici abimisa et pas ya bandeko na ye ya théâtre bien que ba misusu bazwa ngoma be mais grâce à vérité wana et apporta solution et sangisa batu oyo bazala ki ya kokabwana. Nazara nasilika anoki nasilika anoki na supporta bêtise te na sala que fort ya ko blesser mutu te ponga mo pe na ko ba blessure wana te mais ce oyo nzamba sala nga grâce yango na koma ko bondela so na yoki nazala ka pressé ya ko réagir nante na lukaka nanu na examiner likambo yango na vérifier avant tout na bon peut-être moi regret zara muke par rapport ya insulte oyo tukuma omona ngo lelo respect zate droit de naissance zate si s'agit ko finga ba fingio oza congolais olingaka mboka oyo olingaka bana orphelinat vida ezobenga yo ntango ozwi mwa moke yo kolia yo kofete na bana kanisela mpe bango moto aza na motema mawa oyo aza na bozwi ate ya mokie tosunga orphelinat vida na $1 ya pamba bana balia balala bien bamela bien nzambe na nga ne ya yo apambola biso nyonso bana mokili mobimba to soutenir bana na kati ya orphelinat vida na $1 ya pamba nzambe akopambola yo akozongisela yo ebele mpona nini oye kosoutenir borphelin na $1 na yo na $1 na biso en tout cas ekoliesa bana bitike po bafete na décembre oyo orphelinat vida baza na posa na biso ndenge bana na biso bavivaka na ndako ndenge mpe bana ya vida il faut bavivre yo moto oyokaka parce que jusque-là, $1 seulement. Franc congolais, ils en ont 2000 francs pour la ressource. Orphelin, pas fêter, bonne année, netikaka, bananyoso, au bazar wanda pour les parents. Ce qui te sangani bato ebele na ba $1 na biso. Vie ya bana wana. Bakolongola na mutu na bango bazaka na ba parents te. Alors ceux qui ozo pesa ipa ya bana nzambe récompense ni ko ndenge ni orphelinat vida baza na posa na biso. Orphelinat vida eza bongo structure oyo eza kokamba bana bitike. Bongo lokola ba fête ya Noël na bonne année ekomi pembeni. Baza kosenga na bino oyo na motema malamu motema bolingo motema bonzambe opeskaka $1 pour nous permettre bana na biso ba orphelin ba fêter pe lokola bana nyonso. Vous êtes sur Top Media TV. Voilà, bandeko balandi ya Super Promo 243 mbote na bino bandeko balandi ya Top Media Télévision na pesi bino pe mbote. Ngai ndeko na bino frère na bino tonton t'a dit ngalapa émission na biso ezali Toyeba Bango et puis de l'autre côté zalaka le code de bonne conduite ensemble avec Ndekonanga Yves Ipan on a Linga Kobengae le directeur des infos. Nous nous sommes déplacés encore une fois aujourd'hui pour aller voir cette grande dame Mama Nabiso, Mama Azanga Génération, Mama Top, vous savez Mikolo ezoko leka ba réalité ezoko changer nzambe azoko continuer toujours ko baksa bambula likolo ya bambula ya ba mama na biso pe ba papa na biso. Cette émission ça va choquer beaucoup de personnes. Cette émission ba vérité ya somo et kobima awa bo pesa biso litoi o biso sokoloba awa e koza la vérité po ezokisate po ebomate
pour épanzater, mais c'est plutôt pour que bino bobo soit par na bino. Voilà pourquoi nous allons à mon côté na plateau awa nous allons na Ivipan de toko la émission oyo to yambela bino Mama Top. Je pense que Mama Top depuis un certain moment aloba ki ba émission alingi ango lisusuté. Alingi ango lisusuté par rapport ya ba réalité belé o ezo les na réseaux sociaux. 55 ans, ça s'est fait, 55 ans, les alliés facilité. Voilà pourquoi Tolingi to solana maman. Voilà, na kosenga na réalisateur ceux qui to le balangage moko o memanga na ngambo ya ndeko Ivipan. Ndeko Ivipan mbote. Mbote ndeko tadi ngalapa mbote na bandeko ni surtout il y a super promo 243 il y a Top Media, donc on est là, tout ça comme ça comme d'habitude, donc vous voyez, et tout ça déjà dimanche, mais voilà. Se permettre quand même, il y a quoi que t'as la maman, top lobby déjà, quand il y a pas mal de Verkis et ils ont sorti dans la lobby et ils ont exposé dans le musée national, donc tu vois les lots coûtent à maman top pour la après ils ont les lots comme boité, ils ont comme surprise, tu vois il y a les lots, c'est 5 ans ça s'est fait et toujours bagarre la maman top vivait longtemps ou mela toi na posa na ona tête congolais toi na posa na ona vie na biso toi na posa musala na yo banda kuna biso en tout cas merci beaucoup na maman Emilie c'est mon thème à tous pepe la mbete maman Kilemba Billy Vomuka Fondation to sunga ba veun orphelin et na bosanité pour prendre du bon à Canada mon ami qui c'était le futur. En tout cas, on est toujours ensemble. Tout ça comme ça là, pour que tout puisse avoir toujours comme information. Merci de donner. Très bien. Mais na kose ngapé avant tout nos maman. Ndeko Ivipan, souvenir il y a bien ya malamu ya Mama Top depuis oyeba Mama Top timokolo alelo. Avant tout ça nano Mama Top maloba yona ngato mekotonga nano. Souvenir ya malamu ya Mama Top ezala kani ne pas na. Bah, souvenir na ye ya makasi ezaka gentillesse na ye. Très bien. Pour ça on a biso bien donc il y a pas deux. Na théâtre congolais. Maman ya mutema mbola muboy maman moko apesa biso conseil, a considérer biso apesa biso valeur. Très bien. Tant on considérer biso bongo, alors biso peut photos donc ça essentiel na munaye. Très bien. Et on monte souvent ce qui un événement, une activité. Très bien. Wana pona ko soutenir yé. Donc il y a un moment tous allons toujours ensemble là Mama Top. Voilà. C'est un peu ça donc on va souvenir zaka makasi zana bolamu ya maman il ka rebelle. Très bien. Ya mutu ya ngwana donc à part ça nous sous des athées. Valère Kara pesa biso voilà. Tosili wana te pa wana pe ezaki ndeti do souvenir ya malamu mais tozo continue du sous. S'il faut dire un mot, c'est que tu remarques et c'est que okoki ko reprocher na Mama Top et c'est que ce qu'on raconte aussi sur Mama Top et cause à la de l'ONU. Bon, avant mon code de PC conseil na écran boité mais to robana zaka ndinga zalaka na droitier ya tambola nango. Ça va. Très bien. Merci beaucoup, voilà, mesdames et messieurs, c'est comme ça que nous allons commencer notre émission avec Mama Top Wato, Mama Zanga Génération. Je dirais un grand merci na bana nyonso ya Mama Top. Bana nyonso ya Mama Top, bakanda nyonso. Et puis bisope bana na ye sur le plan professionnel, bana na ye adoptif. Na pesi bino nyonso mbote. Un grand merci na Mama Bijou Nketani, Obonga na Papa Jean-Pascal Leka. Un grand merci aussi à Mama Zozo, la femme de Papa Noé Mavakala Nzinga. Mama Deborah Lubanda, Kilo Amera Calgary. Blandine Tatala, na bandi émission awa. Blandine Tatala, Luka Kimia Nangai. To Luka Moyeto pesa Mama Top micro. Na habité mon réalisateur, ceux qui te font là déjà caméra pour to Luka Moyeto Solana Mama Top. Mama Top, bonjour. Bonjour Tadi Nalapa, bonjour à Ivipan. Bon dimanche à vous. Merci et meilleurs vœux à vous. Très bien. Mais le monde est là tout n'a Tadi Nalapa opposé car Yves. Bon yo peut pas bon souvenir merci beaucoup pour cette bonne question, maman. Moi je m'attendais peut-être Yves allait me poser cette question mais le coup là yo mo souvenir ya malamu. Il y a Mama Top et pas Tadingalapa. Il y a Liboso et Zalaka. La bonne foi des mamans. Le respect à maman. Considération il y a maman. Kondima oyo andima ko adopter biso plus que bana oyo ya yemoko. Parce que moi je sais lorsque je suis chez Mama Top, des fois mes sœurs balobaka. Yango ezalaka nini. So monika bana no ya mibali obosani biso nyonso ya basi. Donc vous êtes une mère et oyebi comment
kozwa bana na yo même ba oyo boti te lokola bana na yo oyo boti. Donc je garde de souvenirs et malamu et de bonnes choses. Ya Mama Top ou ebele no koka ko citer awate parce que moi je sais une fois maman au bokolanga Luana air to futela yo za na terrain nga na immeuble mo tout lemba au bando linga lisusu même pas que ngana li ale pananga. Donc moyenne zéro. Donc, ils ont belé maman. Merci. Très bien. Voilà. Et puis maman, to fongola émission Nabiso Awa. La toute première question, Naza a besoin de natuna Mama Top par rapport à Moussala Naye, il y a théâtre. Est-ce que Mama Top, vous vous sentez vraiment réellement confortable dans Moussala Naye théâtre? Ouais. So il n'a pas vraiment qu'on sentir en haute mélancénatique. Très bien. Tellement nazo mona nzamba azosalelanga na mawa na ye na kanala mosala oyo bavaleur baconsidération. C'est pour cela nazo persévérer kaka jusqu'au bout nde nazaka déterminé ntango nasepelaka kolomona banda mosala oyo nde yango mpe nazokoba na yango ti lelo. Très bien. Vraiment pour moi eza eloko oyo ememeli nga mpe mwa ya mingi ememeli nga mpe mwa ya makambo ebele na vie. Ok. Est-ce qu'aujourd'hui Mama Top aux alakapé na moi récré moko boye ya musala oyo ya théâtre soki lelo balobi ba bandela mokili, est-ce que okoyi pe ko bandela ngo lisusu? Bon, peut-être moi regret zara moke par rapport ya ba insulte oyo tokoma omona ngo lelo respect zate droit de naissance zate si s'agit ko finga ba fingio si s'agit ko lobana o mabe balobi na yo or nde toza boye mutakoka zate toza pisona tona ba défaut au cas où les gens comme on Mama Top na erreur moko boye au lieu les gars pour na kofinga ye au PC conseil aux hommes ici na nzela au tali pata âge na ye au tali ta libota topé bana na ye aux hommes ici na nzela za mutu a rozonga puisque l'erreur est humaine mais ils ont musala on a pona so nzamba zongi c'est son mokili na osaka théâtre. Très bien maman. Aujourd'hui vous avez une fille qui s'appelle Dada, une amie aussi à Koma Pendeko, à Salapé théâtre. Est-ce que Mama Top aujourd'hui, na ba réalité union seza na kati ya théâtre na oyo ozoko vivre lelo, vous pouvez accepter moko ya ba petit fils na yo, ba koko na yo à sala théâtre? Bon, les autres dépendent de la moto hein. Ce qui m'a kila wani ko kitati kuna na lobaka gloire à Dieu. Et pour exemple musala le roi musala nyos. Mundele pas sala théâtre, o biso to sala complexer la bango. Très bien. À sala pe théâtre, biso pe to sa théâtre. Donc et musala oyo ils ont quoi musala nyonso po prévenir tozo futa bandako tozo lia to boko la famille na musala ya donc et ya musala ce qui na descendance que moko lisusu akobima na bakoko kia sala na kolobaka gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Très bien. Mama Top partout nazo tikela ndeko Yves micro tozo kika malé mais Mama Top pour moi jusque là je peux dire que le parmi ba comédienne oyo ndeti bazalaka na bango pena na problème na batute relation nanu ya Mama Top na bandeko na mususu ya ba comédien ezalaka ndenge nini? Bon Mama Top aza mama dans la relation na bandeko na ngani so bien na bo ba bandi lelo bazoya na bo ba koya lobi ba koya kokutana ka baza le bienvenu. Très bien. Vraiment nazana bango bien na basina mibali na mikolo na bana mike vraiment nazana bango bien pas ba mikolo nazaka mikolo pas bana mike na lokaka pe na atteindre âge na bango poto zala bien poto kende bien na pesa bango respect o bango ba pesa nga yango ngape na zone sela bango considération bango ba considérer nga yango ngape na zone sela bango. En tout cas, merci beaucoup Mama Top. Groupe Nabino, Boperdaki, président Nabino à Kendaka. Après les sous avant que nous ayons une question, maman. On a besoin de faire un article au micro. Moi, bon souvenir, maman a gardé pour la moussala. Aussi, les lots, kizaka moi mingi batu c'est la matana comme Mama Top makila toujours chaud ozara sur yokili comme ça pour toi aux ananu temps ya ko vérifier li kambango maîtriser atawa adoucir dossier directement ya maman chaud après la sima oyeko regretter en fait ils a nini tu on a bon souvenir et puis tokina makila chaud wana bozana mo mingi na gabi c'est yokili comme boye mbala moko agressivité. Et puis, nasuka boye au monde que ma bezalaki. Bon, so na baba so bon souvenir pesa ebele yangolo onza basala na musala oyo. Très bien. Donc
papa bana nga kufatika bana mike atika nga na bana mike miso ba première CO lelo te toujours benga oni miso bazai pe na humanité mais kana kanala musala nzamba sala grâce bana ba comment ba licencier c'est déjà une bonne chose na musala o pe fongoli nga ba opportunité na ba tumine ngo na ko approcher te nzamba sala nga grâce na kutana bango nzamba sala nga grâce na musala oyo lelo na yebi presque ba agence nyonso. Très bien. Ya Congo. Na oyo eza ba kombo, na oyo babor ezanga kombo. Na ya bandako. Très bien. Na yebi on pona bandeko na nga famille na nga o nzamba pesa nga na nzana musala o na poto partout na Europe, na Asie, na Amérique, na Océanie, au vandi boyembongo donc comment okete na ba agence mususu bomona o pesa ka lisu identité te ba yeba o déjà donc et apona musala o nzamba pambola libota na nga na poto par-ci par-là bisika baza o nzamba tindela nga bango na canal ya musala et puis kana musala oyo e fongoela nga ba opportunité mususu ba grâce mususu donc nzamba za malamu bon si compona oyoka likambo kutuna te kutani pe na grande dame kutani na ba grande dame kutani na ba grande dame mama waro mama Marie Olive Lembe voilà bato belé vraiment c'est un peu ça agression siko na titi ezande nzamba sala mutu nazara nasilika anoki nasilika anoki na supporta bêtise te nasala ke fort ya ko blesser mutu te ponga mo pe na ko ka ba blessure wana te mais siko yo nzamba sala nga grâce yango na koma ko bondela so na yoki nazala ka pressé ya ko réagir nante na lukaka nanu na examiner likambo yango na vérifier avant tout na réagir c'est ça et loko na komi ko bundana nzamba sunga nga ya mais est-ce que BBC là où tu ba relation na certaines personnes pour na biki na moment moko matanga moko te ko le ka wa sama ya ndeko comédien moko oyokaki message ndeko na yo leki na yo mwana na yo Marie-Jeanne Boulé réaction nous aki brutale le saki mabe komaki peke chance pe Marie-Jeanne pataki na moi respect ya maman il salaki be monsieur de bana mususu ngoza la mabe est-ce que BBC la bête relation mona bande ko mo nta yoki kaka ndinga mama to paquet na ngoye paquet surtout na badiri na ope ngande na zawa eza passe son muta mankenga ezara peut-être éducation famille na. Très bien. Mais en tout cas eza moi passe pour na baleki na bana ba mankenga on a ebine na vanda na batu nzamba pesa motema na ya kovanda na batu na yeba ndenge ni na kovanda na mutu ndenge na kovanda na leki ndenge na kovanda na mwana eza vraiment difficile mutu aleka a mankenga bon par rapport ya problème on a ndenge le kaka na réagissaka mal et bébé sera relation mais nga mona ebine na soigner kana on a koka ennemité na zaka faible côté wana na koka atende ko monto zalai bien to banda so la bien du coup to so la lisute et puis naza consciente que peut-être ba dire na ngam pesale que to so la na yete na koka te ngamo na so na mona leki na ngam Marie-Jeanne zaka na matanga je crois ya petite sœur ya Thérèse ya passant na pesi yembo te nana to solo la solana nene bouteille donc et les cas bientôt comment peut surtout mon année ambiance saison déjà donc naza bien à tout le monde le mot il y a mabe les atemais et peut s'en appeler les sons au lieu qu'on réagit ça kambala moko il faut d'abord qu'on vérifie pour balobi na adage mon réseau ibsaso juge solo aller à lito et moroté. Très bien mama top mais nazozo ngaka place ndeko Yves à côté singa non mais question nanga on a lien qui na tout je garde ça toujours babenga yo pe maman polele bosolo vérité vérité nini o déjà maman top ici abimisa et pas ya bandeko na ya théâtre bien que e bamisusu bazwa ngo mabe mais grâce à vérité wana et apporta solution et sangisa batu oyo bazala ki ya kokabwana. Bon pour ne pas kozongela lisusu le passé donc et moi makamibele nazalaka rapide soki na yoki peut-être eloko ebimi entre mukolo na mwana to pe mukolo na leki soki mutu moko aleki peut-être intervenir on dirait soit ya condamné mukolo atongoli leki ngasko nazalaka vitesse komona na leki na répondre soki na yoki moi nouvelle mobe na leki na répondre mais na moni que quelque part ezo lésé ba misusu ezo lésé ba tu misusu mais côté on attend les autres les côté qu'on a les autres ça la question on peut pas zonga na bien donc tant on les que lobby au moins que mutamoni abi non quelque part moment to pas na raison moni à l'aucune de qu'on a relation ils ont bien bazonga à bon terme hein
koleka nango na monde tobenga yango lokola monde lokola télévision monde nde ezosala malamu te yango tokomi soki ndeko asali mabe ebengai na coulisse solola na ye mpo aza ndeko no motu nyonso abongaka. Très bien, maman. Et aujourd'hui, Maman Top, la place, il y a pardon dans la vie à Maman Top. Et puis pour nous, Bazo Kolandayo, tout ça déjà la 55e année aujourd'hui. Donc c'est une grâce, c'est pas donné donc à tout le monde. Place, il y a pardon, pena et pas Maman Top et Zalakanine. Et surtout, pour nous, il y a théâtre, na bandekono nyo so bazo talo na mokili mobile. Place, il y a pardon. Je comprends la question. Ochaka pardon, hein? Ochaka on a place nini. Et so sali mabe, beti mda sali mabe. Ah d'accord. Voilà, OK. Nachaka pardon na tous les deux côtés. Très bien. Nachaka tous les deux côtés. So na sali mutu mabe, na consciente que na sali mabe na sali pardon. So ipe mutu sali nga mabe. Ata soki ye moko aza conscient ou consciente ka sali nga mabe. Alimbisa kakatwa ba nzambe. Très bien. Zambalobi bolimbisana. Balatuku samona sambala samona. Donc tel mais les kimba libéré donc ilingelo sakan zambalobi que il faut ka kolimbisa. Merci beaucoup. Mais la vie na ozo atana mutu moko te peut-être au sala mabe inconsciemment ou avec conscience aussi. Ou soit avec conscience ni cher à autour du baro. OK. Bien, moi on ndeko na ko singi pardon te. Bisa ba ndeko mususu pena ba silike là au bazali na tête na bino bazali. Mais nanu peut-être besoin temps ko na terre sur la pété. Peut-être le ba misusu maman ye mo ba vivre. Sur la rapé mais nantima voilà. Agarda déjà na soigner de makamnyo so na réparer déjà. En tout cas tout ça. Naza donc naza na cœur ouvert. Na vraiment na problème ou rancune ou haine ya mutu moko te na théâtre. Très bien. Toza bien. En tout cas nga po na nga baknyo so toza bien. Naza na jusque là na mte. En tout cas te elo te. Naza bien. Na linga kango te ba haine ba rancune. Na souhaita kango penza te. Très bien. Na et comme ça nga faible so naza na mutu to so la te na comme faible. Très bien. Et comme ça nga faible na comprendre un phénomène en mais so to zongi à bon terme na sentir que mbire elo mo za ina nzoto nanga et zongi on dit d'ailleurs ozanga. Donc Saint-Esprit a supporté ma bête accueilli après so komi kimia zongi. To ko bonga d'une manière et une autre. Mais il y a que to solo la kate. Très bien. Mais il y a distance les amis. Il y a distance c'est ça. Net ndena za besoin na séparation mais division de. Et ça na actrice moko oyo. Nazo souhaiter nzamba sunga fona kiluka eto solo la. Et moi temps. C'est là. Alors ta comment? On les gola souci ba tout te. C'est pas. C'est vrai pardon. La pessie est bantu de moi, la pessie est montée. Maman, Ozo, pardon. Ça sous non, papa, c'est là tout on a les maman question, maman a répondre. Maman a zo ko reprocher na nini. Bon, ngai omoni nini? Omoni le na leka na télé, na betaka lisolo mo bena tangaka kombo na ye. Nasalaka émission moko boye, ezaka makambo ya Gabriel na moi nanga nani Karine Amado na pesi ba ngombo te passant donc na émission na lekaka na solo laka na lobela pour Thérèse na pesa que exemple à Thérèse na Suzy que na absence na ngale na zaki na Angola na éviter le zaka ni mais basiliki la ramona na bango dada et kendaka ndenge kendaka je crois bien banda wana ti le na mona Suzy te na nde Suzy abelaki tout et tout. Mais je suis sûr et certaine qu'il est peut-être blessé. Très bien. Je suis sûr qu'il est blessé. Alors, on a Thérèse de Tobetaka, tout le monde a Mutungai Moko, Nazwaka, Nani Wana, décision na motema ke ne fona ke na lukaina sulana eza Suzy yango moni tango lobili kambo posenga ba question ya ba relation na bande konanga mbala moko esprit wana yeye na moni idée wana na bino mutu fona lobeza petite sœur na Suzy bantu pesi mbote pesi o senga pardon non senga pardon voilà pour na tanga ikombo na TV nga pardon lobela ngelo rote do ezarabile inanga na senga pardon facilement comme bonjour. Nasengara. C'est ma petite sœur. Tolingana mingi na suja da so ke Chine. Comment nanga de partir kuna ayelinga pe na sombi le kunanga. Alors on va na pe mo le msole na zana lemba et là on sait les ataye to passer na so journée to lié to meli. Donc lem soupe na kena terrasse na yeza na lemba na to lié to meli. C'est ma petite sœur. Mais les lots sont signés pardon est-ce que
affection, relation, amitié, on est dans les sous ou bien ils ont à distance, n'importe ça lelo, ils ont division, terminée séparation. Et puis on a une émission c'était ici même dans ma campagne là, pas on a eu, mais ceux qui lelo ne go sujet à qui se soutient pas belaki, avec vraiment souffrant, sérieusement malade, oui. Ceux qui nzambe azakana été, tout le monde devait aller sur le sous pour la sous bantu. Belaki, à l'équipe d'opération, l'équipe n'a pas coma. Mais notre une fois na miracle vous a relaté biso abi nzambe azosinga na bomo iboyi na bangi mukili. Donc abi azana droit au sala sur réalité ko finga te ya ko lobela ndeko mabete. Ceux qui lelo azala quitter. Bon. Ceux qui atika ki biso. Et puis ceux qui bongisi. Est-ce que relation ne zonga ne zaki liboso mo top. Au moins nde naza na problème société neti ngana mtem na problème société on a kanga société pour les na utaka Angola ton aura nouvelle na vansaka Teresa na bango na solo na bango ba meka ko relater nga ele kanenge pe le kanga bino dada za mwana bino ele ka pe suzi pe na dada ba koma be po bazo pesa na so tambotete ba koma pesa na mbote ele ka bon terme de mama na bana na e ozo comprendre donc mama do ba mama na mwana na bango toza batu bisika batu baza kotutana ezanga raté et donc ngape na côté na ngade amakamwa ne seleka ka mutema langa ezaki nango polele po mutu apesa ka information na à partir angola mutu peka ya théâtre tala awe ezoleka boye tango na yepe na solo na bango bale babite tala ezaki boye kendaki bezonga eleka nango ozo comprendre mais eloko ka lokwa na leka na TV le msunde na tanga bakomona bango na yebi mutema mutu te peut-être pas monaka mabe wana eza idée nanga nazokota na kati nete me idée nanga peut-être na sens solande na lubaki faut na lukaito sur la poésie peu temps tout le monde en a raté mais Thérèse à chaque fois aux arrêtés na ba tournage mais souci le quoi azwa ki moi temps ya santé akomaki rare na ba tournage ndé et moi temps tout le monde na té mais c'est ma petite sœur na ndimi souci a moninga boye akolinga to zalanga na ebinemi na ba problème kuto ezanga na ngoti na mutuna ezanga mutuna makolo non yango na baina lukae on a zalé qui n'a pas tout bien. C'est ça, dans sens où très bien, merci Yves Naïevité. Vous avez encore une question pendant tout na maman, mais sinon sur question zaté, on a profité na tout na maman. Groupe sans souci, Ozali groupe Nayo. Bon perdaka déjà président à Kendaka et puis bon tu peux perdre les sous oyo à remplacer qui papa bien que yo za la sous kunate bozo ko s'organiser ndenge nini pona ko tombola lisusu nkita ya théâtre na kati ya Lingomba au place mama Auta. Vraiment neti ngana za difficulté ko yeba makamba groupe sans souci po na longwa mwa kala. Très bien. Na longwa makala même ba pour de chasse ba yesi malanga na ebité organisation ni basali kuna sope mais je sais que les na landaka moi c'est sans souci mon na TV le bail qui ils en a déjà oyo azali vice président il est mutako remplacer pour de chasse donc ezaka eloko to ceux que zo senga appui ba ko benga rabiso to soutenir na biso to za wana to ke quand les ala yo jouer aux zongi yo jouer aux zongi ezala pour na romantisaka eloko ngo et après ezwa elamoko na bande biso oyo baza kuna donc je sais que nous sommes bien. Très bien maman. Ivipan? Ouais, je crois bien tolanaki bande ko belé na ba différentes interventions na bango balobaki banseignants sur groupe sans souci. Il y a une troupe basali pour na bino et puis vous en a ba réunion temps de réunion lobby lisusu bokoya na nouvelle génération, dans le sens où on a ancien mais boye net la nouvelle génération, bozo sala ba filmer, bozo sala groupe na bino sika. Est-ce que maman toi pas intéressé na likambona? Bon ngana bi groupe ezalaki ya ba ancien on ezali par rapport ya contribution pour na day ya président pour de chasse pe son âme. De yango basalaki groupe wananga bakotsanga pe na kati. Je suis parmi les anciens qui babima na école groupe sans souci voilà nga pe naza kuna mais projet moko boy pesa magasin na on a un projet et on a réalisé tes appels officiellement mais ils comment déjà réalisé bon on a évité bon on a okaika que ceux qui peut ko bana ba filmer ba blo mo ande ngona bon toutefois jusque là na yebina mususu continuité ya ba idée ya moninge et communauté. Donc ça il est intéressé au té toujours déjà na yeba ki lena bon na on dirait na peka na kacha groupe na yeba ki
ndenge idée yango ezala mais na omona sous côté elobama lisusu te nayoka ngo te na groupe elobama. Faut souhaiter nani azala comme chef na groupe wana des anciens nga naza na moto na okosouhaite janvier baactivité ezobanda nga nakosouhaite moto nga moko te eya likambo ya élection soki bacandidat bakozala soki 4 ou 5 élection oyo akoleka aleki ti. Voilà. Affaire Poison, Lelo, Mama Top dérangé, univers Mobimba, je crois bien, bandeko ya théâtre, comme la méfiance, ma casse, ma collègue na bango, et surtout pays au Mogo, tout comme mon Mama Top a comme un peu distance. Trop réservé. Ils ont une division, mais séparation quand même, oui, qu'il y a une déco, non déco, bon, ils ont raté, mais bon, qui c'est une côté ma casse. Tout le monde a dit Jérémy, empoisonné. Après Belleville Candy, je sais pas, Mama Top, dans une nouvelle on a Jérémy empoisonné et c'est là qu'on est. Jérémy Chabani. Chabani. Aza empoisonné. Bana mukoni. Yo no yo kangote maman. Ya mama lokuta. Jérémy aza empoisonné na teinture kitoko na santé wana. Atambola na poison. To chuzani na matanga Belleville. Na moni eska poison ça na. Na poison on zakali panango ba. Poison c'est le roma bien raté lo babengi na poison ba bien poison. Na moni na poison te moyena lo bezate. Jérémy aza bien en bonne santé au sam sala na ye ba tournage na ye kuta zo yesa mère au sa tournage mokoni. Ça c'est ce tournage to na besoin musala. To zena matanga Belleville no ko la bango akufaki. Natikali komona Jérémy ni malade ni malaise ni eloko moko to moyena lo bango ezate na c'est poison et c'est poison nécessairement so mutu azana ngo il faut elongi santé et beba peut-être à quoi qui kokino sala test check up ba confirmer ye na ebité lokwa na moni te moyena kota ngezate na moni yete. Très bien. En parlant justement de Maman Day, mais tout le monde a IP à part Maman Belleville, il y a mon konabino, comme on a nani Nene Botaï, OP Azalaki, éprouvé Mendet lokola et Bembango, Batikela Kikaka, des comédiens n'a pas Mbaba qui ne quoi assister de Koana pendant que Azalaki pe Moko Yabino, entre autres aussi l'absence remarquable de Maman Top. Ngai c'était prévu na kende mwana belaki. Il y a belaki na tindele Gabriel Poutou na ba vidéo nde nazana eli na hôpital na bi mama. No limbisa na ngai na ya mais tala ndeka mpepo ndenge komela Gabriel abi atanga pe kutu ba grippe e beta betanga to comprendre te mpepo ezani. Donc nazali na mwana hôpital moyena tike zato yebi kanga mo mama nga mo papa. Nga na za responsable na bango donc so mwana ju pasi nga mo ko fona assister donc lokwa nazala kuna nde na bondela kana bi nzamba sunga makamno so kuna gabi ele kaka malamu bokunda papa kulutu na kimia donc nga moyena ye zate na seskizaki. Donc mais na téléphone to maneko solo na Nene Botaï vraiment tindeli nga pe programme pona ya mais quand ndenge zalaka malade yango le réa que la raté mona baniko sanza ba faiblesse na ndenge na memaki na hôpital pe kuna sengi il fallait ba intervention ba intervenir ba pesa yemo ba sérum ya réanimation tout et tout pour akomaki faible makasi nde yango eloko moni nazalaki na surveillance ya mwana yango moni eloko ya peshaki nga na kende day mais tozalaki ensemble en esprit. Voilà. Mais wana eza cas isolé ya Mama Top, mais au moins s'il faut qu'on ça la moi analyse yozali mama au 5 saka par rapport il y a absence il y a ndeko ba comédien belé et surtout que lorsqu'on parle aussi de Nene Botaï wana tout le monde appelle directement maman Gabriel et tout et Renald Foucault et tout c'était une façon il y a comme manifester mécontentement peut-être il y a des comédiens vis-à-vis il y a Libo Tawana pendant que selon ce que nous apprenons que tout le monde était alerté. Bon, on a évité moi de répondre à la place à Montezati. Te maman to tuni kando sala moi analyse loko la maman. Pour na zoe ba même malé mais ba gabi bazo musebe mais papa côté kuna ba tumususu pe nani pasteur nja opère ça civil na évité peut-être ba to bakabona ki ndambo bake koto ndambo bake Sylvie pe liso ya Belleville ya balisi pe liso mwana na moko ya groupe côté kuna pe Sylvie donc on dirait makamango ekutani nzela moko peut-être bakabola naki bamsu bake koto bamsi bake koto bamsu bake koto peut-être bon okwanga na zaki empêcher pour na mwana
Très bien, voilà. Merci, mesdames et messieurs. Donc, lentement, mais sûrement vers la fin de notre émission. Tout cas, il y a 20 petites minutes avec Mama Top. Une façon, il y a Kosala Makamnandenge et Sengeli Boyende, qui est une émission na biso. Na koti que l'andeko Yves, vous allez na mutuna. Siko awa otuna maman. Avant tout, les kanama kambo etali anniversaire nae, mokolambo tama nae. Ah bon, il y en a que ça juste une question par rapport à Mama Top. Après, on a biso et Libala. Très bien, très bien. On a qui ouais, mais tu n'as qui peut te ça non? Que non avant 2023. Avant 2023. Jusqu'à présent tout le monde a mobilité. Et puis il y a un adage où le loba, hein, na biso na batibi na biso. Moi c'est dans la mobilité à la kanda. Ah c'est que yango maman ya moi vraiment kanda. Agression on a peut-être pas mobile exacté. Si beau frère zapi c'est un mbota et puis pour quand libala on tout le monde. On va dans un beau frère non. Ah papa non. Ah beau père na biso. Beau père na biso. Parce que olaka biso kana micro. Ah bien. Mama to parler ngane libala tena bala na ibine libala ezala kana ibine mo savana na libala na ibine mo sa cadre mobile na indi mobile mo sa zoration ya mobile. Nyonso na véhicule on a bu jeunesse na bu mwana. Donc na eloko na olenga lisute mato pana besoin libala te mana to par exemple so bana babala ya kenala taba super adondwa. Très bien. Na olenga libala te na ok na ngoli su wapi. Mais olaka bisonde na micro, le mal c'est ça. Papa Zali. Papa Pazati. T'as dit, hein? Maman, on a besoin de libalaté. Gaza, quand on a un ségrana, mais si ça gère aussi les gars. Attends, bateau bana mi balinde va se ligater. Bateau bazangi mi balinde prendre des apports à bango. Très bien, maman. Aujourd'hui, tu as déjà le 17, tu as malé, mais pour année et si là. S'il faut que ça la bilan, pena 2022, il y a maman top, Timo Kolo Alelo. Bilan, nous allons ndengenin, maman. Bilan, ils ont tourné le banza, mais merci. Tu combien en décembre, voyage en Moulaï. Janvier, le 17. En tout cas, tout le vraiment merci. Na épidémie, ba pandémie, ba makamuna ba calvaire, na kolela, na kozanga, na kotuka, na kochola, na nyonso. Mais zamba tikali kanzali. Très bien. Zamba bateli santé malamu, mupepa malade ye nzambe abikisi, mikakatano ye nzambe alongisi. Donc tout le banzambe merci. Vraiment année oyo nzambe ayeko sala nga bolamu na dernière minute ayeko salisa nga donc meilleur voyage ya année ekokende Dubaï na zongi. Donc, Nzamba Salinga Bolam. Donc, na lo banzambe merci. Donc, mingi ya kolobezate po na pasi na mawa. Mais Yesu atikalika Yesu. Nzambe pe atikalika Nzambe. Ba projet belé tozalaki na mo besoin ya kosala. Ba makambo ebele otokana ki mais Nzamba lobi to désespéré te. Tozaka na elika to ebiki Yesu ana bon moi. Biloko nyonso wana eza babénéfice na biso alobaki biso bana na nzambe tokoveikele yango mais toyebiki espoir eza mpo nzambe soki apromettre atikalaka na niongo ya motu te. Très bien. Donc olobaka nzambe merci. Merci beaucoup. Bientôt 55 ans maman top. Puis 30 ans il y a expérience et 30 ans de carrière dans le monde il y a théâtre et les grands rêves il y a maman top. Aujourd'hui, après 30 ans, après ces 55 ans, ezali nini? Non, le banana nzambe merci. 55 ans d'âge, ezali pendant ngo baté, ebele pe ba komi yango te, naza pe spécialité, na l'équipe ba o ba ko fina eloko te. Très bien. Eza juste ngolo pe grâce, on a trouvé le bosso à papa. Nzambe nzambe merci. Bon. Nakoloba kaka nalobi yango pe mwa mingi ekomi monotoni to kanzamba sala te toloba kaka maman te omoni mais o nde tokoloba lelo eleka o toloba ilobi po lobi ekoleka lelo maman to pa komi na posa comme productrice à cinéma. Très bien. Donc azo pia ba matériel professionnel o penza ko bana ko sala penza cinéma quoi et ça là bien
pour na carrière na ye. Très bien. Voilà, ndenge to mona ba joueur soka ko mokola ko mi coach. Akomi ko coacher ba joueur ba ye na sima na ye. Donc oh vision mama to panza na ngo besoin yango wana donc to le beli yango pe mingi to tika nzambe ndia sala po excepté de global et comment bet sabat na mabaku. Très bien. To tika nzambo abeta kana eli baku te na demande mutu. Ato tungise 10 fois, ata 1000 fois. Olia beta libaku ayokeli ole mawa asale liyo. Très bien. To tika nzambe kaka asala na ngolu na ye mukolo kolenga vision ko kisama. Et Kokisamara, donc c'est un peu ça. Très bien, mesdames et messieurs, boende to kene siko to lito kota na makamu pene a mutuya bande ko bo serré ba sentir na bino parce que tozo décoller siko avec Mama Top makamezali minene makamezali ya kokamwa bande ko balandi ya émission oyo. Mais excusez hein, na lobaki na bandelike toza les 17 aujourd'hui, nous sommes les 18. Comprenez-moi donc des fois dans Koki Kobo à Montréal. Fongola vraiment avec Yves Ipan. Nous préféré la toute première question il y a étape oyo, il y a souka il y a émission et où t'es pas yande konanga Yves Ipan pour tout le commenter démarrer émission na biso bien. Merci te dingala pas. Moi je crois bien bandeko ba yebi Mama Top tant komika ka star comme célébrité mais ba banan kola ya Mama Top a koli ndenge nini et puis moi la commune nini. Et voilà, et puis nous allons une histoire na yo et ça plus mieux pour expliquer puis la bande de co et qu'on encourager jeunes filles, jeunes garçons quelque part pour que azama kolopé atana musala. Voilà. Mama Top a mon Lemba. Très bien. Mama Top a kol na commune à Lemba. Mama Top a voté na une grande famille. Donc famille wato. A tout ya Lemba. Bayebi famille wato batakala ba revenate batno so kala bayebi famille wato et pas ba mettre poison on frère na biso désiré wato akufa mettre poison personnam wana moni yana ngali mavinga mama social na kachamien na moni Nicole Makamba wana famille nanga na moni Patricia Vuna wana de wana ba famille nanga voilà donc Mama Top a mon Lemba né grandir à Lemba. Voilà, vous terminez une grande famille. Mama Top a Rolanda théâtre sans souci d'Afrique. Mon commo il bosse à télévision et à CPD à sa théâtre pour modèle follow la Karna Carol wana à connecter pour ça au théâtre. Et ça là après qui nous a demandé dans un groupe sans souci. Bisika ni non abandé la musala nanga. Wana nini? Ah, naza suna idée te papa nangai. Idende na banende na bosala ka calcul par rapport à banende na compte. Mais le loba te beli bandi mangate ke Mama Top 30 ans wana de carrière. Et un problème tata 10 ans. Beli bandi mangote wa Mama Top ko ko saka biso na ba carrière. Un problème te. Andimi na ngaka sina ko saka mais ezaka carrière o ngala obi. Na mutu akala na za ancien, na za vraiment ancienne na musala oyo. Voilà. Lilo, Mama Top 55 ans, les Français disent souvent l'âge avance, la mort approche. Donc, ndenge Mama Top, ozoko la l'envoula, peliwa, ezoko ma peine. Mama Top, ozo penser na nini, eza comme un projet pour la musala na yo théâtre, et puis pour la famille na yo, pour boye lobe comment, bosale la cotisation, pour boye lobe comment, on a matanga ngo il faut kaka l'état nde to moni papa na biso murumba umeli ya 4 mois nan ba kondite parce que ba ozo ya mbonga gouvernement Mama Top azo bomba azo kanisa nini bi ba projet d'avenir za nini na mutuya pour ajedo que les gens kufa za pembeni kufa eza pembeni te mais l'âge avance eza de pembeni olengo bomanga te même pas kufa za pembeni ngo age kinde ozo kinde kufa za kaka na erto fetaka anniversaire na biso eza lokola to fetaka tobenda bambula eza calcul ya nzambe soki ezalaka mpona age ezokende mbemba na 10 ans 2 ans bakufa te très bien okufa ya makambo ya nzambe artiste atikelaka tobeta so tolobi ebota toomona bana atikelaka bana nkombo nkombo wana yango ekomemela o bafaveur nkombo wana yango ekofungolela baporte nkombo wana yango ekomemela baopportunité batikaka rien ke nkombo apart nkombo eza na eloko oyo artiste akotikela bana te toloba ndako te te ezaka nkombo soki moto amona be te wana bana Mama Top bana Mama Top
bazwi mwa faveur moko beka na nzela ya kombo mama na bango même si baprofite nango te bon so moto aprofite na yango te eza peut-être tobenga yango le mosusu eza nango swati bato yango kaka nde bazali motema mabe yango balingai te bana na swati bana batikala ye mike mais so bana basi bakoli baososolaka ekomba mama na biso eza grand ou bien papa na biso eza grand na monde en tout cas vouloir ou pas baprofite na yango ndenge tozomona yango mpe ti lelo bana ya wendo bazoprofite bana ya bandeko na biso bacomédien bazoprofite bana bandeko na biso donc c'est ça ntango lelo toomona eke bazoyambaka baveuve baosoutenaka baveuve eza ono ya bamibali na bango basalaka bakombo ti bakombo bango batika yango baveuve wana bazozwa opportunité mpe bana na bango bazozwa opportunité donc artiste atikelaka monaka kombo à part kombo tokende na biso na bamakambo mosusu te wana eza ya biso privé mais ezalaka nanu kombo. Très bien. Mais aujourd'hui, Mama Top, 55 ans, s'il faut que le babongo, gloire à Dieu, c'est pas donné à tout le monde. Ba préparatif nango nanu ezali ndenge nini pe ekozala date nini po bandeko nyonso baza kolanda yo ba meka ko comprendre. Mama Top a voté le 26 décembre date nanga on a le 26 décembre d'une certaine année voilà. Bo baksa bien bo baksa bo baksa na âge nanga Mama Top a la 55 ans d'âge donc nzambe merci le 26 décembre c'est anniversaire nanga le lundi lundi il y a semaine prochaine donc c'est anniversaire nanga on fêtait nanga été au souffler gâteau pour nzambe merci au action de grâce ici. Très bien, monsieur. Tu n'es là, gâteau, c'est tout chaîne à Yves, la chaîne Top Media, tu n'es là, cadeau, et puis maintenant, vous en avez besoin, il y a que somber la gâteau, à somber les ninga, et ça n'a pas de problème. Est-ce que Mama Top, après 5 ans, on a eu. Aux autres communes, on a toujours une scène théâtrale, il y a beaucoup, ou bien vous pouvez aussi. Embrasser Elo Komosus. Et puis, allons on appelle combo wana de. Mama Zanga génération. J'ai Kinder. Bakombo na nyoso toi. Kilo ya Congo. Ba moment mo yela biso ba système aningisa to mono tikela monde ko mo boy. So vandikaka boy. Mama Top. Moi ngendo changer bebongo sala opesu bien. Ndi wanda ningisa no tikela sala bien. Mama essayer ko mama. Très bien. Oui, comment monsieur, comment de wana ba kombo nanga. Moi ça zanga génération Mama Top qui l'amboka. Bobo ça na mususu chasse à l'homme. Donc wana golongwate wana ba kombo nanga donc voilà. Et longwate we comment monsieur comment eza kombo nanga yango kana zana yango njoto yana makasi tozokena tozana. Masumu alembi te ngande na lemba. Avant lemba na mona président Masumu atiki na mona président Lombe na mona bato pe ba carrière c'est net mukuto na otoné na ndaka mama linga mayaya na pesi yembote mama linga asali 50 ans de carrière azo ebisanga. 50 ans de carrière. Wow. Boga na biso eza méchant. Boga na biso eza méchant, trop méchant mais donc bazo mériter ba fleur moko boy, ba mériter ba ebelé mais 50 ans de carrière. Donc tout le baran nzambe merci. Sur votre système on a pas animé. Bon, problème est omoni soko oyena modèle na yo mo boy na monde de théâtre. So au moins déjà bato ba copier ngo tikela bango sikoyo changer na recommander mususu na yela ki bango style nanga de na moni bana ba yeba landi ba copier bon na tikeli bango ngana komi nanga na el mususu. Très bien, yango question nanga pe na tuna nous répondre était après 55 ans ozo komi mona kaka na scène théâtrale amboka na biso toujours le papa chéri toujours nazana no konyo ko mate nde naza to lobina jouer chel no jouer. Non jouer, je suis là. Jouer muto liboma. Nga etikali rôle mo funa sala no sala domestique. Au rôle na senga nuit et jour na jouer mon amsa na jouer muto liboma. Na jouer nyos. OK. Très bien mais Mama Top aujourd'hui à part théâtre. Ndenge o mimonaka à part théâtre. Olingaki kozala lisusu nani soki ezalaka théâtre te.
Mais avant théâtre, nous avons femme d'affaires. Nous avons femme d'affaires, pardon. Nous avons un message dans pavillon 6. Nous avons un carton, un pluvera. Nous avons et mon analyse sauté ce soir. Oh là. Ah. Pluvera, nous avons un carton. Nous avons un système. Non mais maman yangwana babe yango nalingale sona mabelo soso mitakala nazoteka ba pluvera basoso ne mona na sauté tant na yo kota na ngana mondo nde na bebisa ne sommet nazala ba projet bientôt là. Très bien, merci mesdames et messieurs. Je pense que c'est par ici que nous mettons fin à l'émission au Bandeko Balandi. Il y a Super Promo 243, Bandeko Balandi, il y a Top Media Télévision, Nzambe Azala na Bino, Nakanisi Loba Kendeko Iva Azala na Mutuna, il y a Suka et pas il y a Mama Top. Te Mama Tozo Tika na Biso. Donc Mama Ndeko Iva Azala na Mutuna, il y a Suka, ma mère fan, je vous salue, Président Bébé, Maman Nathalie, Nana Moussibou, Angelos Karwan, c'est la Kinkela, Maman Fatou Dukonti, Makia Kumba, Tata Poefa Pekato, et puis Jenny Beta Industriel. Ma mère fan Nyonso, je vous salue. Nangamou, ya Sarato là aussi, je vous salue. Bozala Malam, Latola, Tata moi aussi de mes enfants. Nzambe Apangola, yo, Apeza Biloba na Mapasa, avec Papa Diego Milito. Promenez, maman. Nazaku Musika na Lemba Sarato Lozo, ya tout ça l'émission. Mais na comment, na route bébé nous. Na sala on y Sarato là, yo bongo. Et commis. Voilà, maman Top, mon aba fan na Nyoso, et ça bon par rapport à l'anniversaire na yo. Et puis na ba collègue na Musala, ce jour-là, à Titi Nini Bazanango, avec yo. Et puis t'es sûr que vous avez bébé, bah il a ba poule, bah il a yo ba cache ba pampex, tout ça. Et puis numéro de téléphone, mon mot tu as 2-3 personnes ils ont mis. On a la cadeau na ngai, on a la cadeau na pas code ya mboka ya Willy Musheni. Ya prometa ngai na sala na kotsa demande nanga. OK. Pa ya Willy Musheni ko da mboka et oyo ale marabatu te pona ko sunga. Donc na les amis de Mama Top na moni Nancy CC ma fille à moi. Yepe abengaki alobi maman ngape na osala cadeau na nga, merci d'avance. Na moni maman bébé Mafulu, pourquoi pas mon général maman Emily, balobi bifi service traiteur Loboko et salami na bana mboka na moni bongo bijou mandola Loboko, fio atika cuisine na défaut pourquoi pas balobi yemoko Virginie yo commencer à taille. Na pesi mbote na nga lisusu na moni bongo mama Prudence mère double na kati ya London moso zongolo bota mapasa. Pourquoi pas balobi yemoko yaya na ngai balobi yaya na ngai ya force tranquille. Aïe mama Biz Mondele ya force tranquille, femme blanche, femme douce. Bambote na yo mama na pesi mbote na nga na Yuyu Belmira mi ya Irma. Mbote na nga lisusu na Sylvia kake moi Nzambe passeport rouge fio atika avion na défaut. Babengaka ye 5 continents likolo nango bakisela ye alonga nzala. Amen. Tété Yondo, ma petite sœur propre Tété Yondo. Moi si mbish, moi na lemba tanga. Balobi veut dire na lemba Mosenja Zalité. Mbote na batino subalingaka Mama Top na moni mon général Mama Emily na pesi bongo bon séjour na nga na Maria Fina la Rose Télévision. Bon séjour na yemoko balobi Christian Shoga, bon séjour na yo. Les amis de Mama Top. Les amis de Mama Top na lingi bino mingi. Boa malamu mingi pona nga. Boza lipamboli pona nga na moni Solange Étoile KLB. Na pesi mbote na Marina Bolo, ma belle-sœur de moi, pourquoi pas balobi Armand Kunku. Na madame ne Solange Koko na bébé na bango Marguerita. Mon grand frère na benga kaye Alpha Alingue première lettre alphabétique et la taille avantageuse. Na madame Naye balobi Micheline Rachidi moi c'est à taille. Yé bassin en solo. Yé tchara bablo na mino boba maratin, femme propre, notre belle-sœur. Vraiment mayaya de moi Mama Rose Bombula. Moi c'est à l'okele, balobi botama l'okele oyo kaelenge. Yé na benga kaye mon amour. Yé na suki sarana lobaka mon amour comme Singongo, le père de mes enfants. Voilà, na suki sarapona epo, ce qui était mawatro. Donc numéro na nga téléphone, mutaza na besoin ya routine de nga quelque chose. Plus 243 993 60 66 27. Plus 243 993 60 66
27 nayebi te na bosani lisusu nani. Merci beaucoup. Voilà. Merci mesdames et messieurs, ça n'est fini pour aujourd'hui. Vous qui allez suivre cette émission, Nangambu ya Super Promo 243 pe Nangambu ya Top Indie Télévision, Nzambe abate la bino, Sol ya Bambemba Nzambe abate la bino, lobby ekoleka lelo. Lobby ekoleka lelo ndenge nini. Ceux qui te travaillent bien lelo, nde ekoleka lobby, mais ceux qui te travaillent mabe, to bando continuer ka lobby ekoleka lelo. Ça là dans nos bilans. Depuis janvier, le 18, il y a mois de décembre, bientôt 2022, Ezo Koksila. Tu as fait quoi? Est-ce que épée s'améliore Kyo? Est-ce que au Koutana qui n'a pas opportunité? Je vais profiter na bandeko yo bazwa ki ba prophétie lobby, il y a ba prophète, il y a ba pasteur. Kendeko moi si l'année 2022 ça va pas finir comme ça, tu vas te marier. Mais au comité na fin de l'année au balité. Ndeko sala na no examen de conscience na 2022 au koti ba hôtel Boni. Au côté ba boîte Boni, au bimina combien de mebali? Oh lelo peut-être aux autres se retrouver peu aux autres attendre mon bali mon côté. Mais moi je te dirais plutôt parmi ba mebali union so bima qui na bango depuis janvier ti décembre 2022, tu avais perdu un homme parmi ba mebali on union so. Nzamba pambola bino, nzamba za na bino. L'année 2023, c'est une nouvelle année. Changeons d'abord mentalité, façon de vivre et façon d'être nabiso. Wani Evelyn full option. Pour que tu touches de bénédiction et Nzambe. Wani Evelyn full option. Ah, full option. Wani Evelyn full option, la grande dame de Belgique. Namoni Bongo Angelou Central. Angelou Central, vraiment. Ma petite sœur propre, Angelou Central, moi c'est à taille. En tout cas, je crois que c'est ici. Wani Evelyn, Lobé Goleka Lelo. Merci. Bye.